Tout le monde a écran prophétique ils ont c'est réalisé hein. Tout le monde a mambana et puis na ba dire à battre battre ta cao de faux prophètes et tout mais tout le monde a ba témoignage ba mamna sto loba ils ont kokisama tout le monde papa sauver ka a déjà a une liberté provisoire au polo bani. Bon, un prophète on le comprend toujours pas. Un fou ne peut pas dire des choses. Maman kokena TV pour le ba caméra zo bima na période c'est difficile mais j'ai dit aux gens qui sortira ba tete. Dans le lobby, na musicien ba obeta te. Même ba tout n'enga fabriquer ça ba visa. Na bi ça ta ba visa le chiffre D est là, c'est nerveux. Donc ba onyo so ba betiti a pas fallu. Ora ya fari wana ba kwa ozwango mais ba zwango te barate. Ya moni nzoto yozi domination eke. Donc ban limanga avant ça concert benganga. Maboko makasi nezo sala bino, oye ko consulter prophète. Ngana ba prophète ba la ba mbongo te oye pena mobimba oye mosakoli mo eloko yango yo bondela ponanga est-ce que date on a sala likambo et ça date bien. C'est comme ça qu'on fait. Donc par là tu veux dire que ba musicien et za la montunyo so ngo sala likambo ya ko consulter nzambe nanzela nanga oza date de naissance vie non kokoso yaka na pesa yoti ya mona na yoti ouais donc exact. Ouais, donc bateau nyonso bazo mona ka pétage à dimension mususu. Pétage à dimension esengo dimension yo toujours obi na bima elobi na komi na nzela boy to kendo lia liboki so la restaurant mo et pas ya nani de konanga flore cousine nanga flore. Kendo lia likona ba ouais c'est flore c'est ma cousine ngam ta liboso na lia liboki po flora commander nga komia. Ngana colonel Kasongo wa komi général. Biso to azo banda na miso na nga na prier to le liboka liboso après que flore ozomona. Mwana wana za na losambo moko. Neto to lo baboya za na jeune ana zamba. Akomolaka ba toilette ya champagne de vainqueur. Flore Kamora ba restaurer bela mineno. Asokolaka ba toilette église na bango. Azaki mwana nga. Mais à ce pela qui quelque part c'est bien. C'est que c'est censé lycée Dieu. Asalanga bola mutro na vie. Flore nga na somelanga bakara sala blog ebele. Flore pa molanga makasi na vie. Mais nous avons na to koti lobita to zo kende kolia liboke. Donc je vais te dire que dans l'obara makambo même yenga komi lelo na sakola kai. Alors bana Congo, n'habité lo ne frère na bino. Mais ce qui est vrai, net dimanche toi il y a plus de 100 personnes à Sikabaye. Plus de 100 personnes. Au Baye Kilt, plus de 100. Ba quitter Sili, to louer deuxième fois, troisième fois ba quitter Sili. Donc dimanche passé aussi la même chose. C'est-à-dire bah toi comment comprendre que ce type est vrai. Yango moni de konangai. Même dans tout ça émission ba comprendre parce que style on na ye nango eza style moko bazo ka soni siko ko landanga ba komo ya. Ndeko dano mona ba passe ba komo ya na internet. Ya solo tanga moko. Ah, tanga ta ovimba. Oh, et c'est l'autre. Maman monoko eleki ba disque belé. C'est ma auto bimsa disque il y a un mois. Azaka na 42 vies. Na clip na ye bazo buna na 42 vies. On ngana waka soki 30 minutes au moins de 1000 vies. Donc c'est pour dire que toi makasi nzambe azo sala. Donc bana timbo momukuna. Na bima boy bana timbo momukuna ba onyonso basi bana en tout cas timbo mabota. Donc batandinga eka boye ba kotisinga na katikate na bango. Pétage ngape na pétage. Na kamona ke pa gouvernement bi pétage ngape na pétage. Yo ganzi président de République bi pétage. Vraiment. Tout le monde a pété. Tout nana ni o comme nana ni o abotola ka bandako nani comme nana. Babotola bandako. Mokia. Mokia muta pétage. Abotola yo. Te babotola ka. Babotola botola ndako. Donc tout le monde au Congo a pété. Du haut en bas. Pour exemple moi lo mo yo bebi soka mutu.